Hiver eningo banda bandeko basi ebele balingi bazwa zemi, bazwa mokumba. Yango wana lokola hiver ebandi, bandeko basi ebele balingi bazwa deja mokumba. Ebongi tosolola mwa moke pona likambo etali mokumba na kobota. Nakanisa biso nyonso toyebi mwasi ntango amemaka mokumba ndenge ezalaka. Toyebi kobota ya mwasi ndenge ezalaka. Pe toyebi basi nde moto babotaka biso. Basi baza ba mama. Yango ngai awa nalingi pe nasolola na basi oyo nyonso azali mwasi ayebi ke aza na posa to alinga bota to akoko bota ou bien aza na couple. Yango wana bandeko basi boya. Memi kutu atoza na couple te nano bala te okoki na yo koyoka. Eza mabe te pona koyoka. Mende basi oyo ezali pona bino. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barando na barandonete. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko basi bino mutu babotaka biso, bino ba mama, bino batu oyo bomonaka pasi ya komema 9 mois to 7 mois ya libumu. Yango wana bozali batu oyo ya kosenga merci pe ya kofelicite. Yango nga pe na yawa pona kofelicite bino pe pona kosolola na bino. Bon, bandeko tozokota hiver na kanisa mingi bakozwa mokumba. Mendeko mwasi liboso kozwa mokumba linga nanu oyeba. Mitala nanu yomoko po yo pe uta na libumu ya mwasi. Babota yo na mwasi. Ozali mwasi. Yo po lingi obota mwasi to mobali. Kanisa malamu vwanda. Koko na yo ya mwasi abota baboti na yo. Baboti na yo, mama na yo aboti yo. Mama leki na yo kuna bazobota bandeko na yo mususu. Mama kulutuno azobota. Ba voisin ya basi pe baza kobota. Ndeko mwasi sikoyo yo olingo kumba mokumba obota. Talaka malamu. Tango zo tala kanisaka malamu. Pourquoi olingo bota yo? Pourquoi yo zali prête ya kozwa mokumba? Pourquoi atoza prête te soki mokumba eye okolingo bota? Biti na yo nini? Eloko nini ezotinda yo? Pona nini olingi obota? Pona nini okontaka un jour obota? Réponse normale ezalaka naza mwasi na bota. Menga nazolobela réponse wana te. Nazoloba réponse oyo yomoko ozanango na mutu na yo pe na mutema na yo. Pourquoi olingi obota? Pourquoi un jour okontaka obota? Pourquoi pana yo fo bota kaka? Soki na koloba bongo pe soki na lobi ndeko mwasi otala koko ya bota mama na yo, otala mama na yo bota pe otala ba voisin, pamba te na lobi otala. Po yo ndengo zawana yo outa na mama, mama pe outa na mama, ba voisin pe ba botaka. Soko sili siko tala, siko tala yo moko ndengo zawana, tango zalaki mwana. Banda tango yebi desaki oya za mama nanga abotanga. Tango ba mama ba voisin bazoe bake oyo mama na yo abota yo. Sikoyo tango mama na yo alobako no likambo tango chaka teti. Ubie tango mama na yo alobako no likambo tango chaka lufundo. Ubie mama na yo alobino loko moko te azokumiso kaka azosolola na ba voisin. Yo zotala mama na yo azoloba boy. Biso basi bana fo babangaka biso parce que biso mtobotaka bango. Mibali fo babangaka biso
parce que biso muto botaka bango. Mokili oyo faut respecter biso basi parce que biso muto botaka bango. Yo mwana tango zalaki mwana nazoloba tango zokoma mama te to tango lingo bota te. Kanisa malamu tango zako kaliloba wana ozako kanisa nini po mama na yo to voisine to ba famille no bana base belé balobaka bongo soka siliki bongo mibali pe balobaka en tout cas faut banga ba mama po babota biso mais yo sikoyo tango zaki mwana muke na mutuna yo liloba wana okanisaka ngo ndengini ondimi omema mokumba omona pasi obota ondimi opesa mukeli mutu ondimi omema 9 mois na libumu to 7 mois to ondimi te ozokende kaka po mukili ekendeke bongo ou bien olingo bota parce que osepelaka kosangisa nzoto yango wana olingo bota ou bien olingo bota po tango ba voisin bakotala yo na famille na yo balobi obotaka ou bien olingo bota parce que mobali oza na ye aza bogar yo poza kitoko tango kobota mwana kitoko okokangisa ba voisin monoko ou bien ozobota parce que ozotala ba mama ya bana na bango bakoma ba joueur lelo bakoma ko vivre ngai soki na boti te nana kosalisa nga tika na bota mwana azala joueur tika na bota mwana po ya kosungaka nga tika na ya kobota mwana pona boye ozobota pourquoi parce que soko ozobota pona intérêt na yo bamona mwana un jour asalisa yo yebake liloba ya kofingaka mwana soki nga na botaki yo te ndoza na mokili yo te ezali ozomifinga yo moko parce que yo botaki ye po te ofingaka ye obotaki ye po na ntina po takoma joueur asunga yo yango wana nazolobela likambo yango po ere yango yo ya koevite kofingaka mwana na yo banda bomwana tia kokola ere nyonso ngai soki nalingaki yo te nde nafinaki yo kingo liboso yeba tina okobota mwana wana obanda olandisela bamaloba bongo liboso yeba tina obanda oloba na mwana voisin soki mama na yo abota yo te nde yo lelo oza boye te liboso yeba tina obanda oloba na mobali na yo biso basi muto botaka bino faut respecter biso yeba nanu yo moko tina nini ozolingo bota parce que oza mwasi bobotaka biso obakisa mutu na mokili oyo tozobota parce que asaliso un jour tozobota po bayebake yo obotaka tozobota parce que oza mwasi kitoko mobali kitoko bobota bana kitoko tozobota po oza nanu jeune bokolaka nzela moko na mwana esalaka bacharme ozobota na ntina nini po ntina oyo kozwila zemi ntina oyo kobotela bana yango bandoloba na mwana no me koshanze maloba te ke neti mwana bondelaki yo mama botanga pardon un jour na kosalisa yo mama botanga un jour na kozala joueur mama botanga parce que un jour babando kumisa yo obotaka mama botanga parce que un jour babandolo batala sikoyo obota mwana kitoko no mwana zotindo to bota ye mwana kuta yeba nteka obota bana libumu na yo me yo mutoko bota yo oyo to sala la fête le 8 mars ba mama bino bobota kabiso merci me yo olingo bota olingo zwa zemi olingo bandoko bota tina nini olingo zwa zemi pourquoi olingo bota eloko nini ezotinda yo yango wana ngada eko solwa na bana basi nyonso o balingi babota o baza na projet ko bota parce que bana wana toyebi bisika bazate bango pe na yo bozo solola te me yo ozo lingo zwa zemi yo oyo ozali prepare zwa zemi tozo mona yo oyo obanda kolela na memaka bino 7 mwana libumu 9 mwana libumu tomonaka pasi erango yo olingo mona pasi pona nini po pasi 9 mois 7 mois
mutu moko talingaka mona pasi, mais yo pasi yango ozopona yango pourquoi? Ozopona yango pourquoi? Yango naza kotuna. Soki nakoloba boye, ezali po yo, tango ozalaki mwana, oyebi biloko yoka na maloba wana, oyebi ndenge santira, lelo yo komi mama, to lingo koma mama, alors kanisa malamu. Po oyo zobota, aza innocent batu. Atindi yo to bota ye, a oblige yo to tonisa mukili. Ye azoya, po yo okobota ye. Sikoyo tina nini, ozobotela ye. Nga papa robo na ye kaka pona salabino réflexion oyo mama nyonso jeune fille nyonso mututu alinga bota en tout cas kanisa malamu tino ko bota surtout ko finga ka mutu abota te to oyo alingine ko bota te soki mwana mwasi alingine ko bota te ko finga yete ko lobane mabete soki pe abota te ko fingete ko lobane pe mabete ayebi tina alingine kobota te. Soki pa botaka te, kolo ayebi tina ya kobota te. Alors, yo muto lingo bota, linga olanda réflexion oyo. Omituna, pourquoi okobota? Po ezale loka pasi, 9 mois na libumu, 7 mois na libumu. Un jour mwana pa kozala teti, toi kozala calme. Un jour okobala mubali moko a respectaka basi te, toi respectaka. Alors, yo siko kande bando ya na ndenge nini. Ke yo muto memaka zemi. Faut ba respecter yo, faut ba tosa yo. Même okomi politicien zo le kabwe, a tosa le rer, okotombo la musapi. Boke babolo bananga bongote, naza mama na bota kabiso mto bota kabino. Mais pona ko lobango, to komi na erango yo. Olingo bota, pourquoi? Eloko nini, ezotina yo bota. Un jour, okolobake, mwana, nga soki na bota yo te ndenga lelo na rata joueur ou bien ndenge nini. En tout cas, ou eza réflexion, banda ko réfléchir, banda ko kanisa, banda ko yeba. Ok, nga na soki sina nga yawa, na souhaite yo kaka bonne chance o nyoso azolandanga. Botika la malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.